Bah preuve par rapport il y a Junior Timba. Le local ba Junior Timba qui est en bozo boya mais côté là le na média le temps to bi média il y a diaspora congolaise na kati ya Luanda. Mais babi muto Simba qui en il a fait quoi? Asimbi nini? Il a fait quoi? Il a ramené quoi dans le journalisme? Amemi nini? Et là on est à siko yo yebi ya yaka na presse. Dites-moi que non, tu vois ça, yem ta yaka na tu vois ça yem ta yaka na nini? Junior Timba. Junior Timba, il fait comédien. Azaka journaliste était? Oh, comment c'est ce comédien? Mais Junior Timba, il fait comédien. Azaka le journal, azaka la maboke tsera katobe maboke na kisasa. Junior Timba était artiste et comédien. Na groupe ni. Ba groupe keneko luka Bogabel. Keneko luka Bogabel azamo na bango ya Kasavubu. Ngana azamo na Kasavubu na cinéma na C. Bango bazaba na yikelimba. Keneko luka Bogabel encadré ye na kisasa ton bazaka ba comédien. Mais non, est-ce que tu mets à côté au Tchenga, est-ce qu'il va parler français avec moi? Son niveau d'étude d'abord, il faut le... Ah, vraiment. Il faut quoi? Quand on yé na mutango tout na yengai au luké na yé au salé français t'as 10 ou 15 minutes émission moi ya français au yesko ko lukangai. Ceux qui n'ont cahier de charge aux obenga soit disant journaliste, cahier de charge à yebo salati. Papier ya kala. Papier yo tant on a côté G1 donc premier graduat tant on va proclamer papier on va payer ça biso bulletin na biso à université yango oza bulletin voilà donc na bomba eloko oyo pona la sabana nga tant ba kotanga tant on a komi kotangi sabana ko la sabango eloko nga na tanga na université parce que yo kende ko lukaye aye biso komboka ya papier oyo que obotola Junior Timba marché moromo obotola Junior Timba marché te ngai nde na na étoile écoute maman ngai na yeba ina Junior Timba depuis 2015 si j'ai une bonne mémoire depuis 2015 jusqu'à ce jour donc on a lala na Junior Timba na liana Junior Timba na changana ne bilamba na fanda ne place moko to yeba ni basola nzoto nda kuna nga na ko fana nda kuna d'abord nga bandana banako futela na futela bandaka ba 45000 kwanza ba 40000 kwanza et maye lunda mais j'ai des preuves. Yo soki soko solaka na ye yebisa ye ala sa répertoire na ye ya téléphone après soka 5 numéros ya boss ya lunda abenga bango bandime na kombo na ye après nga peka ndeto vandi awa na so téléphone na ngaka ndenge za bongo na benga boss oyo yebi babek babuaka na vie na bengo ka ndenga yamba allo strata akoyamba na kombo na nga ta elaka bien mokonza yebo na kombo yo lobi kenga na botola yesile ngona tuneske so botola marché Junior Tambola na Selina bakenda ba lunda ba omi ba Junior Timba tela ko Selina na lunda te manager na ya vayo koma manager za manager ya Selina te Junior Timba azaka manager ya Selina te Junior Timba zaki camarade ya Selina ba yeba ni tanke wana chanteuse wana journaliste. Mais comment fait-il Junior Timba vani simino na banda kuna boze belé afasi banani Bilele sobana na neti nani bana ngo tanga biso soko biso no sobana ngo tanga biso o ya fanza boze belé ba R9 ba bin la engagé avant que ye ako fanza na ndako ndeni ngana sala célibataire tempo que no fanza na ndako na yo ko ba ketcha ngona ba bilamba ngo ya yubo latanela wapi non dans le sens que boko bima na tongo bozolinga bo bima ye ketcha salita zu ya yo ponga na so ya yete bon numéro moko o yeba na tani moko ba 43 ndenge mo na ngai 42 43 yo lata ya ete ngai stata lunda nga za kutna ba photo za kutna ni papa nanga lati papa nanga ba photo na nango na zana ba ketcha lati yanga yo siko luka photo nga lata ketcha na ye. Alors le seul moyen où on peut comprendre qu'est-ce qui ne va pas avec moi, il faut la télé. Parce que moi j'ai étudié la télévision, on a sali RTV, radio télévision. Il est pas ça la télévision. Na wapi na bosanité Modogo Kata Fumbwa laissé le patron du Congolais na pesaka profession en 2017. Mais comment c'est réalisé? Pardon, Lunda, pardon. Bano bandi Modogo Kata Fumbwa. Yango vraiment to yebana patron Modogo axale là on nini na vie parce que ça ka Modogo Kata Fumbwa, Congolais, ba boss be bazala Congolais. Patron Modogo aleki. Pas boss Modogo, biso beto mona comme ça tu vas pas se tolober la peine parce que comme c'est trop parce que la boss va se belé Modogo so memanga poto na bimisa ta sakwanza to sanga vanti bato bakenda poto ke poto na ba 1 million ba 700 000 ba 800 000 menga mbongo ne fa na banque Modogo zo futela nga nyonso ya Ophelio sa ba vanti chroniqueur Azalaki Nabiso ensemble awa il a laissé beaucoup de problèmes a créé beaucoup de problèmes on ne sait pas